Bande mbote mbote oyo eza deuxième partie ya video oyo nazosala oyo eza deuxième nazolobela makambo bakisi oyo tomelaka bamedikama oyo tomelaka baoyo bolandi deuxième partie te bolanda nanu baoyo bolandi première partie te bolanda première partie bongo boya kokoma na deuxième partie makambo oyo nazolobela makambo bakisi oyo tomelaka bandeko na nga na expliqué kuna ndenge makambo ka ndenge ezaleli ndenge namonaka nzambe abandaki koloba na nga ke namelaka andopekisanga bakisi ndenge mpe lelo ndenge na expliqué kuna ndenge ndeko mosusu bakisi mpona bakisi bakati ye makolo mpona ka bakisi oyo tomelaka na expliqué na ndenge médecin atindi mutu amela ayebisi médecin alobi vérité ke bakisi ya oyo tomelaka eza kobeba na expliqué mwa makambo ebele kuna donc oyo olandaki première partie te landa première partie mpo oya kokoma mpe na deuxième partie mpo okocomprendre makambo ebele. Saint-Esprit azala na biso na video oyo aprotéger video aprotéger nga aprotéger ndeko moko na moko akolanda video oyo asunga bino bocomprendre likambo oyo Saint-Esprit alingi aloba na bino na video oyo. Bandeko na ngai ezalaki lelo te butu oyo totanela ntongo lelo te me butu oyo totanelaki ntongo ya lobi donc ezalaki na butu ya lobi nalali mbala moko namoni nakei kokendekendaki ngai nzambe kokendekendaki ngai nake kokoma na place moko boye donc nzambe amemaki nga place yango nde sikoyo kuna nzambe abandi koyebisa nga place on akende bona molimo boto tobenga onka lokola ndoto ezaki lokola ndoto lokola réalité ezaki bongo donc na molimo nakei sikoyo nzambe amemi nga place moko place wana sikoyo nzambe alobi na nga Adeline ngai nzambe nasaleli bino bakisi oyo bokobanda komela mikolo oyo ezokoya nasaleli bino bakisi oyo bobanda komela mikolo oyo eza koya nga na bi bon abie yango moni na memio awa po napesa o bakisi oyo po na bafamasi na bino ndenge tozoloba boye do ezaki lokola na bafamasi na biso bakisi ezotekama su te nzambe abi nanga mpo nde nazoyebiso boye ozwa bakisi oyo po na bafamasi na bino kuna bakisi nyonso ezobeba na bafamasi na bino sikoyo bato bakocomprendre ke bakisi ebebi bakisi oyo ezobikisa ekobikisa soki omeli yango lebikiso epesi osu maladi makasi bakisi nyonso ezobeba na bafamasi na bino yango na ngai nzambe nazopesa bino bakisi oyo mpona komela zwa bakisi oyo kende kokotisa yango na bafamasi na bino kuna zwa bakisi oyo kende kokotisa yango na famasi na bino kuna mpo bapesa bato bamela nde nzambe apesi nga bakisi wana ezalaki ya siro moni bakisi oyo ya siro wana oyo ya bakisi ya siro kaka otomelaka wana ofongoli otie na lutu omeli ezalaki ya siro me ezalaki na milangi moko ndeti mwa babidon moko ezalaki na bidon moko ezalaki na bidon lokola ya 2 litres mosusu ezalaki na bidon lokola ya 3 litres nzambe apesi nga biso yango kende kokotisa yango na pharmacie kuna mpo bakisi nyonso na pharmacie ebebi bakisi nyonso na pharmacie ebebi eza so bakisi oyo ekoki kobikisa bato te na video oyo eleki na explike deja nde bato ebele bazwi deja badega ya bakisi oyo nde bato bazwi deja badega ya bakisi oyo tomelaka ozomona nde sikoyo nzambe elaka apesi ngango na ye nango esali sikoyo ekomi lokola ndoto ezalaki na lokola boye namoni lokola na bimi na kei nde na se retrouve place nde nzambe andi kosola na nga bongo nde après le nzambe apesi nga bike kokotisa yango na pharmacie après le na ozonga ekomi lokola ndoto nde sikoyo na bakisi na nga na tiango na saki na memi yango vraiment mutu mpe ayebi na ye teke nga naza na bakisi na saki na nga ezalaki ya siro nzambe alobi na ngai abi bakisi oyo napesi yo oyo eza moko oyo eza lokola oyo ezalaki ndeti ba 2 litres wana abi na nga oyo ekobikisa ba grippe abi ba grippe eke ezala makasi
ba grippe oyo ezalaka ya ba changement ba climat ba grippe kaka normal abi oyo ekozala mutu famela na tongo lutu moko na pokwa pe lutu moko eza pona ba grippe kaka normal kaka ba grippe oyo eyelaka biso kaka wana abi wana eza pona kaka ba grippe abi oyo napesi yo oyo eza na molangi ya 5 ya neti ya 3 litres ba mesure nango wana abi oyo ebanda kogeri maladi kobanda maladi ya mutu abi kobanda maladi ya mutu ti maladi ya cancer ebanda kogeri kobanda maladi ya mutu ti na maladi ya cancer donc ngeloba ke wana eza loko ekogeri ba maladi oyo eza penza ke mutu azobela to mutu mutu moko pasi aza na problème na mutu vraiment esali mutu pasi wana omela kisi wana mutu azobela swati libumu pasi nzoto pasi cancer sida ba maladi kaka oyo eza diagnostiqué peut-être wana akomela nde kisi wana donc eza wana eza pona vraiment maladi normal oyo mutu azobela mais oyo wana mosusu eza kaka mpona bagrippe omo nde tobela ata mosusu bagrippe bamwa banini bachangement baclimat wana ndenge explication nzambe apesaki ngai na bakisi wana mibale ngai abi waw abien oyo nde eza bongo kende kokotisa yango na pharmacie mpo bapesa bato bandeko na nga nabimi esika nzambe amemaki nga nazwi bakisi wana nabandi koyekomi nga lokola ndoto komi lokola ndoto nabandi koya ti naye kokoma nakomi na pharmacie kokoma nakomi na pharmacie donc naye kokoma nde ondie nazongi sikoyo na mokili boye me nakuti sikoyo mokili eza koningana bato bazobela bakisa komela eza te namoni bato baye ebele na pharmacie koluka kosomba kisi bapharmacie baboyi koteka bakisi mpo balobi ke bakisi yango nyonso eza ya kobeba mpo toremake soki mutu asombi kisi akei ameli kisi wana azozongela biso susu na maladi ke tala kisi bopesi nga esali nga boye ezongisi nga boye tala kisi bopesi nga esali nga boye ezongisi nga boye na video oyo euti oleka nalobeli makambo ya mama moko tozalaki ne autaki kokufa nzambe atalisaki nga bakisi oyo bazopesa ye nzambe alobi na nga bakisi wana ekobikisa ye te bakisi wana nzambe atalisi nga ngo alobi tala kisi baopesa yango abi atiango na gobelet moko wana atiango na gobelet alakisi ngango na mai atiango na gobelet na mai wana nzambe alakisi nga na vision na mai alobi na nga abi bakisi nga bi o mais oyo eza permangana ti abi wi yango baopesa kisi oyo bazopesa mpona maladi aza nango en réalité kisi wana eza permanganate donc eza poison permanganate boye bongo bamela yango te permanganate bamela yango te donc eza kisi moko soki babiloko ebimio na nzoto otiango na mai osokoli nango nzoto eza ya poso ya po eza ya kati te nzambe atalisaki nga kisi oyo baopesa eza permanganate ozomona donc ekomema ye na kufa ekobikisa ye te amela kisi oyo ngai nayebisaki yo opesa ye nzambe ayebisaki biso kisi oyo tokopesa ye eza kisi oyo eza ya banzete na biso kaka boye mais nzambe kaka ayebi donc yango wana na ndoto na nga sikoyo namoni bato sikoyo baboyi bakisi bato bazodeklare bakisi bapesi bango ebelisi bango su makasi sikoyo bato mpe na pharmacie nakoti na pharmacie ya liboso nga sikoyo le na ye nga bi sikoyo bakisi yango mpe bato ebelebele boye baobela bongo sikoyo kisi oyo ezaka mokie boye ekobikisa bato ndenge nini ye alobaki na nga kende kokoti yango na pharmacie naye boye namoni bapharmacie eza ebele nakoti na pharmacie ya liboso mpo nakotisa kisi wana kokota nakoti na tuni bango moto andoteka na pharmacie abi na nga kutu nde nalia naokanga na nga nazo kodémissionne nazodémissionne mpo bakisi oyo nyonso eza na pharmacie eza bakisi oyo ezobikisa te bakisi yango eza bakisi oyo ezopesa su bato maladi makasi koleka maladi oyo moto azalaki nango yango siko le tozotekela yango bato bazozongela biso baretour awa koreklame ezosala badega makasi na banzota bato yango wana todeside na démissionne na nga na mosala oyo na osala su te na longwa na nga siko nakanisi nga napesi bakisi oyo
mbamona kantinga meso na pesi bakisi yango mpe ebikisaka bato baza koto bongo bato baza koto wana mosusu mpona bapharmacie wana mosusu na osala ndeni na longwa nake kote mosusu nakoti na pharmacie mosusu nakomi wana nakuti bato bateka na pharmacie batemi libanda babi biso toteka su kisi moko te toteka su te mpo bakisi eza akobeba bakisi nyonso eza awa eza akobeba toteka su kisi moko te nde nga mpe na raisonne napesa bango bakisi yango napesa bango bakisi mbala moko na bite so napesi bango bakisi yango bapesaka bato baza koto bo bato baza mosika donc problème na nge ezalaki siko na kokabola kisi yango ndenge nini ngamba mo na raison ngabi feneke epesa yango na laboratoire na babengani na pharmacie oyo eza centrale donc pharmacie oyo bapharmacie nyonso ekendaka kosomba bakisi place wana mpo bapesa bato bakisi mpo eza nkoka bakisi mibale me ekobikisa maladi nyonso wana mosusu ekobikisa maladi grippe ebikisa grippe wana mosusu ebikisa maladi nyonso oyo moto aza nango nde nzambe abandaki kobanda na maladi ya motu ntina maladi ya cancer ndenge nzambe alobaki ndenge wana siko nga mpe nazalaki nango kaka na bato mpe bayebi teke mwana mwasi oyo nda otambola boye aza na bakisi oyo ekobikisa ngabi siku na osala nde nabandi kokende nandi kokende nde sikoyo motu sikoyo ebandi kokalkile siku na osala nde na osala ndeni nde mbala moko nazolobaka ngabi siku na osala ndeni na bakisi oyo na osala nango ndenge nini nde mbamonga mona bi namonake nango na ndako nakende nango na ndako ka bakisi oyo nakende nango na ndako mpona oyeba te ndeni na osala nde mbamo nzambe abandi oloba na kati na nga wana na ndoto yango kaka na kati ka ya ndoto wana nzambe abandi oloba na kati na nga ke Adeline bakisi oyo ndenge ozwi ida okende nango na ndako na okende nango ka na ndako na yo comme ça osala nango lolenge oyo okoki kosala nango lolenge oyo okoki kosala nango mpona moni ke ozokoka kopesa yango na pharmacie te mpo opesa yango ndeni abikende nango ka ide ozwi okende nango na ndako okende nango na ndako comme ça osala nango lolenge oyo kosala ngabi bon ok nga mpona ebandi koyebisa nzambe ngabi namoni ndeni na osala te kisi eza ka oyo sikoyo bapharmacie eza ebele na opesa na pharmacie nini natika pharmacie nini yango namonaki nango ka na ndako mpo nakopesa yango ka bato oyo bakoya pembeni na nga oyo bakoya ka pembeni na nga bangwana nde oyo ngai nakopesa bangwana oyo nga nakopesa oyo bakoya pembeni na nga bangwana nde nga nakopesa nde nzambe abi problème te sala ndenge yo omoni ide oyo olobi ndenge yo olobi eza bien sala ndenge wana mpo opesa mutu kisi wana fo mutu ayapa na yo nga na biwi nakoyebisa na nga bato te ke naza na kisi oyo ekobikisa maladi nyonso nakoyebisa mutu te mais so mutu kaka ye mpa na nga akoyebisa nga ke mama Adeline nazobela nga mona otala soki eza grippe na opesa ye oyo ndenge olobi soki mpe ezali maladi moko cancer maladi moko diabete mutu maladi na mutu maladi soki nde nini wana nakopesa ye oyo yo olobi oyo nzambe abi oke sala ndenge wana oza mwana mayele oza mwana mayele vraiment oza mwana mayele ok avant na continue totanga liloba na nzambe totanga liloba na nzambe voilà totanga liloba nzambe bozela nga nazwa balinete na nga nayebi te so eza yapi bozela nazwa balinete tozotanga na makomi po ete tokontinue makambo oyo nazokoexplike bino awa totangi na Matthieu chapitre 15 Matthieu chapitre 15 verset tobandi na 25 totanga ndenge ezali totanga ka parti moke po tokodevelope yango ata nsima na bamateyaka na bapartage tokodevelope makambo oyo mwasi oyo ya Kananite oyo aza nani ndenge nini ezaleli tokoexplike yango nsima totanga ka na 25 mpona makambo oyo nazoloba awa balobi boye na 25 kasi mwasi wana aye kofukama liboso na ye mpe alobi mokonzi salisa ngai. Yesu azongisi bakamataka bilei ya bana te mpona kobwakela yango
bambwa. Mwasi yango alobi ya solo mokonzi, kasi bambwa eliaka biteni oyo ekweyaka na se ya mesa ya bakolo na yango. Donc toloba ke Yesu Masiya alobi ke alobi ke Yesu azongisi na 26 Yesu azongisi bakamataka bilei ya bana te pona kobwakela yango bambwa. Ozomona awa ezalaki mbwa te, ezalaki mutu bolimbisi nayebite so boyoki bien po miko natikaki kuna. Donc mutu ezalaki mutu mwana mwasi oyo Nzambe abengi ye mbwa. Yesu Masiya abengi ye mbwa. Bandeko nanga eza na batu mususu na mokili oyo. Eza na batu mususu na mokili oyo. Yozo mona ye mutu mena miso ya molimo aza na ye mbwa aza 75. Ozomona. Donc tokomi na temps oyo. Omoni na temps oyo eleki na yebisaki bino. Ata mutu oyo aza na ye mwana 75. Nzambe na biso soki aleleli ye apambolaka ye. Akopesa ye. Soki asengi akopesa ye. Mais eloko kaka opesa ye te bokonza likolo. Yango na yebisaki bino eza na batu mususu ozobondela pona ye azobela. Nzambe ayebisi omona Nzambe ayebisi nga abi Adeline. Nazobikisa ye ka physiquement po spirituellement aobika te. Ozomona. Donc ngelo bake baza bato babikaka te. Baza bato babikaka te. Baza bana ya Nzambe te. Baza bana ya Nzambe te. Baza bana ya Satan. Mais Nzambe mutu azopesa bango souffle de vie. Nzambe mutu azopesa bango biloko bazolia, azopesa bango moi, anokisela bango mbula. Mais na temps oyo ezoya, Nzambe akosala na ye kaka na bana na ye. Na temps oyo ezoya, Nzambe alingi asala différence entre ba oyo ye na ba oyo ye te. Yango abia kosangisa biso lisusu te. Nasi bo comprendre. Donc na ndoto nanga Nzambe abenga mwana mayele po nga nalobi na oke kopesa ngo na pharmacie te. Na obomba ngo na ndaku na nga po batu pe na oyebisa pe batu teke na kisi oyo ezobikisa ba maladi. Na kozelaka mutu soka yepa na nga alobi ke mama Deli nazobela. Wana ndoto mama Deli nazobela. So na tali ke za grippe na pesi ye oyo na tieli ye mwandambu na mulangi kende mela tongo pokwa okobika. So na moni ke eza ba maladi moka makasi oyo eza penda ke eza maladi wana nde na opesa pe oyo na ndaku na nga. Donc ngelo banini ba oyo bakoyapa na nga eza batu oyo toza na bango Nzambe moko. Ozomona. Donc eloko nga na lina loba na mukuse po Nzambe ayebisi nga boye. Alobi na nga Deline na pesi yo kisi oyo po na mikolo oyo ezoya wana le avana banda koya koluka ba pharmacie wana pona kopesa kisi wana. Nzambe abi na nga na mikolo oyo ezoya batu bakoyeba ke bakisi na pharmacie eza mabe. Batu bakoyeba yango mikolo ezoya po bakomona lolenge bakisi ya pharmacie ezobelisa, bakisi ya pharmacie ezosala mabe. Batu bako comprendre yango bakolinga suko me bakisi ya pharmacie te. Mais na banzete naturel o nga Nzambe na sala eza na batu mususu soka azwi yango asalela ngo pa bika aobika te. Ozomona aobika te. Yango moni na pesi yo bakisi oyo. Donc eza na molimo boya olandanga boya mama Deni oza bakisi pesa biso eza nango te. Naza bakisi yango physiquement te. Le kutu na lamukaki na bandi koluka physiquement bona oluka bo bakisi yango eza normalement na yeki na bakisi na ndaku. Na yeko comprendre eza nango na molimo. Eza na molimo. Donc eza physiquement boye te. Donc eloko nga na comprendre yango na makambo o nga na moni o Nzambe alobi ezali ke atande biso nyonso toyebi ke tangawisi ebikisaka hémorroïde. Mutu nyonso ayebi yango. Ke tangawisi soka tutia meli aobika na hémorroïde. Mais soko oza mwa fo obondela nanu avant ebikisa yo. Ekozala bongo pona moma oyo ata tangawisi ato obondeli no te soko ozwi omeli ke obikisa yo. Ebikisa yo.
po eza normal eza kisi me na ntango wana soki obondeli te eza batangawisi bakisi oyo toyebi bakongo bololo bakisi oyo toyebi oyo bitetaka maladi naturellement donc ekobikisa te ekozalaka fo bondela nanu leo yo bondeli nde ekobikisa yo nde na comprendre na ndoto wana mpo nzambe abi eza bakisi naturel oyo bino boyebi bato bakomela yango bakobika te babika te yango nga napesi oyo bakisi oyo mpo bato babika nango nde na comprendre ke mpo bika ata na bakisi naturel ekozala fo ozala mwana nzambe fo ozala moto ozotambola na kobanga nzambe biti nasali video oyo bandeko na nga makambo ezoya so ozotambola na obanga nzambe ata bamai kaka oyo tomelaka biso deya bamai ekoma bakisi na biso ozomona ata mai kaka oyo tomelaka bondela na mai loba mai ekoma kisa mutu pasi omeli yango par la foi okobika ozomona do makambo oyo ezoya bandeko na nga eza grave totambola na obanga nzambe totambola na obanga nzambe mpo lia yo ozotambola na obanga nzambe ata mai ya pamba ekobikisa mwana yo mwana aza na fièvre makasi azobela makasi akobika ata na mai ya pamba nino nabeteli bino kuna na mwana oyo nakendaki na ndako na bango oyo nakuti le nakomi na mwana yango azali na fièvre makasi azali kutu nano na kolemba mpenza nazwi ye na memi ye ana 6 ans mama nalobi ke en tout cas azosala bafièvre makasi nde omoni ye boye auti kolamuka auta omela kisi eza na doliprane eza na nzoto na ye azokosola makasi nde nazwaki wana biso bato bapratike nazwa mwana namema mwana ya 6 ans nazwa ye nao nazwi nao bwana mai ya kambo toza nango pesa mai ya kambo bwana mabele ya kambo ezali yaka nango pa mai ya kamba mabele ya kamba na bondeli nango nango nazwi mai na mabele ya kamba na melisi mwana kudu mwana meli huile d'olive na bikutu pesa vix na pakola mpo na oyoke aza na kati na ye aza na ndeti bronchite mpo ozoyoka na kati ezopesa mwa solo moko ke na kati na ye mpenza aza na nini na kati na ye ndenga na bi pesa vix mbamo vix emona ntenga bi huile d'olive eya wana na bondela na huile d'olive na masa mwana na tolo na masa mwana na mukongo na mase mwana nzoto mba nazobondela nazobimisa bafièvre nazobimisa baesprit nyonso nazobimisa ezobima biso tobimisa kaka ezala eza normal tobimisa kaka nabimisi esprit de mort nabimisi milimo ya maladi nabimisi nazopakola mona mafuta huile d'olive mwana na akumela ye na fièvre na ya makasi après na sisi bongo na memaki mwana na ndako bonde na mutu moko après mwana ye kolala tolalisi mwana na kota na cuisine na benga ndeko mususu nga bi nini oyo lobaki biksi mwana kosu matungulu mama bandeko na nga zwa matungulu na kati matungulu na kati matungulu na tie na bol na tie matungulu na bol na zwi miel na tete litungulu likwa matungulu wana tete malikwa matungulu wana na tiki wana na bondeli nango na bonde nango nga beko makisi euti na lola mwana azobika na fièvre o na kosu o bakrasha o ezosila na bonde na tikalo tikila mama na ye nga lobi ndenge ezana soka lamuki OPC na bikendele te mwana lamuki bandeko na nga moto totie nini babenga nini thermomètre totie thermomètre 38,9 ngabi 38,9 eza ndeko 39 fièvre likolo abi kaka boye na sasko na pese doliprane to ngabi pese no doliprane après bongo banda kopesa ye kisi oyo tosali oyo poso osangisi kisi oyo na oyo miel ekoya kodimine nini lokwa aza na fièvre pese no doliprane calme fièvre après 2 heures du temps ndo bandi kopesa ye eboti mai o mwana azobela ndeko na nga koluka na otekisi kosukosu nazo koinforme yo mwana ana médecin aboyi kopesa kisa kosukosu nga beza médecin te eza fumuki mbangu o bino bobengaki wana eza fumuki mbangu mutayambi yo na telefone abi asalelo pe ordonnance tomonaki mama ya biso Lise na Pointe Noire Nzambe na Brazzaville nayebite so Brazzaville to Pointe Noire Nzambe amona yo médecin abimaki papa Simon Kimbangu abimaki physiquement apesaki ekisi akomelaki ekisi amelaki akomelaki ekisi
kisi ni akomelaki ye kisi o nini babenga nini akomelaki bakisi mibale kisi moko akomelaki eza nini aspirine ndeko nango o ezalaka na problème ya tension o ezala na problème surtout ya tension et que ozwi décision omela su kisi ya tension te so oremake tension zwa aspirine mela na moment o aspirine na ebebi te aspirine na ebebi te zwa aspirine mela ekodose yo quand même befe ya tension ekosala oke moye oke na AVC ya te oke na crise cardiaque te eprotege motema na yo eprotege barene na yo eprotege yo aspirine donc eza bien soki ozwi décision nga na yebisi bino te botika omela bakisi nazoyebisa bino makambo oyo namoni na bandoto na nga na makambo oyo esalami na bavie ya bato nga moko nzambe apekisa nga kisi tension ozomona c'est ça donc il faut bozwaka aspirine kozanga aspirine te na ndako nokomela aspirine le nyonso te o aspirine ono namoni epesaka nzoto makasi ki omeli te omela kaka aspirine soki oremake befe ya tension oremake befe ya tension eke ozwi décision ya kotika kisa tension yo sikoyo soki oyoki komela aspirine te nde omela kisa tension te omela aspirine nde tomela Doliprane soki oyoki omoni so oyoki ndeti batension ekanga ye mo bakingo mutu ndeti soki ndenge nini ndeti nzoto bavertige zwa aspirine na omela na o pour le moment oyo toomela nanu aspirine okoki komela aspirine ozomona mais bakisi nyonso ezobebaka na baaspirine wana en tout cas kala te tokobwakisa biloko wana nyonso tobwakisa yango tokóma na bakisi oyo nzambe aopia biso bakisi ya molimo ozomona aobimisa yango physiquement apesi biso physiquement boye zwa boye biso omona yango mutu baobela bi ameyakisa munde te azwa nini babenga nini mokomosuku tokenda na ndeko na nini na chateau rouge koluka nzambe alobi mutu wana azobela fo amela nini kisi oyo nini ya banzete na biso lumba on dirait lumba bongo lumba na poto nzambe abi lumba tokozwa lumba wapi nzambe abi na maladi oyo azobela fo amela lumba nzambe na biso abikisaka obobondeli mpe kaka mutu abiki to wana batémoignage nango na bato mosusu soki etouche mpenza nzoto makasi na bato mosusu esengaka ke amela quelque chose mpo abika nzambe abi akomela lumba asala yango infusion tongo pokwa alakisi mesure vert tokenda koluka lumba nzoka na chateau rouge ezalaka tokia na lumba toke komona mpe tosombi yango ozomona nzambe azwa lokumu mpo nango nzambe aza malamu mingi bandeko na nga totambwa na obanga nzambe tobondelaka totambwa na obanga nzambe na temps oyo ezoya bato oyo baotambwa na obanga nzambe te bakobénéficie bolamu ya nzambe te na oyebisa bino bakobénéficie bolamu ya nzambe te leo baobénéficie bolamu ya nzambe me na temps ezoya nzambe akopesa bango mokongo ekoma likambo nyonso avant esimba fo sambela leo ozosambela mpe soki ofozala mpe mabondela yango mpe nzambe mpo mutu lendo ayoka yango wana nde okozwa résultat na problème na yo ozomona wana nde okozwa résultat na problème na yo nzambe azala na moko na yango kana ndenge na explike bino ifo boyeba ke surtout kisa kosu kopesa mwana kisa kosu te ata yo moko mokolo okoki kozwa matungu nde nayebisi bino eza makasi so miele eza te nga na oyeba na ngola le nakendaka ngola na mona leki na nga sala ngo na bana azwika matungulu akati ka matungulu normal akati otie matungulu wana olandisika matungulu okati ozwi sukali ebele otie te sukali likola matungulu wana ndeko na nga finika yango tika wana après une heure du temps jus wana oyo ekokita wana ekomi siro ekomi kisi ya kosu pesi mwana tongo midi pokwa après 4 heures du temps opesi après 4 heures opesi après 4 heures opesi ozomona après 4 heures opesi yo mo mpe mokolo tokoyekola ndenge wasala basiro awa siro kisi wana ekoma siro lere otie bongo alopesi sikoyo so osali matungulu bongo ndeko na nga nzambe arevela makambo mosusu na mutu ke amela matungulu azwa matungulu apakola
asala biso nzambe asala bon donc sikoyo matungulu wana nzambe alobi ke matungulu ezaka valable 3 jours ndenge moko pe so okati matungulu otie siro wana na otie sukali to otie miel yo sikoyo pesaka mwana pe 4 opesi oyo ezobima wana so omoni ke esili alosali su mosusu so omoni ke nde tosalaki matungulu ebele yango kosala ebele tosalika litungulu moko ka ya pamba so mwana aza kaka moko oyo azobela kosukosu osalika litungulu moko otie swati sukali swati otie nino miel swati otie sukali swati otie miel mai wana oyo ekobima wana nde yango nde ozopesaka mwana ntongo omonaka ezokontinue komela ekontinue kobima kobakisa sukali te kobakisa miel te kaka wana yango wana nde ezozwa nani na matungulu ezopesa siro je crois ke ata yo mo mpe mokolo okoki komela yango ozomwamena yo mo mokolo fosala matungulu oyo makasi wana ya rouge osali matungulu ya makasi ya rouge wana donc ekosunga yo mpe otie sukali swati miel osali siro na yo ozomela na yo ekobikisa ozomona nzambe aza malamu mingi nzambe aza bolingo do yango kaka na ndenge na explike bandeko nyonso bakisi oyo toomela kala te naza kutu na bavideo mosusu mwasi oyo natielaki bino lobi video oyo natielaki bino lobi oyo nzambe abikisi ye papa kimbangu abikisi ye na bana 7 bazalaki na sida antuka nakokaki koimagine te eza na mokili oyo famille moko baza na bana 7 baza na maladi ya sida donc nakokaki koimagine te mais nzambe asalaka makambo na ye mpona gloire na ye emonana ozomona eza lokola moto oyo abotamaki miso azalaki akufa bayekoli batunaki yesu masiya pourkui abotama miso ekufa eske baparent ne basalaki lisumu to bakoko na ye to boye yesu masiya ayebisaki bango alobi ke te makambo mosusu ekomelaka na vi ya motu mpona gloire ya nzambe emonana na comprendre ke makambo oyo ekomeli mama na biso natielaki bino na video wana olandaki yango tolandi yango video wana mama na ye na mobali na bana ye na mobali babalani bazalaki na sida babandi kobota bana na bango bazobota bana na bango baza na sida bana nyonso bazala na sida do baproteja ata mwana moko te normalement toyebi lelo bakoma koprotege bana mpo mwana bima na maladi te baproteja ata mwana moko te bana nyonso babimi na basida na bango ozomona nde papa kimbangu papa nakufaki nde papa kimbangu akomi kobimela mwana mwasi wana akomi kobimela ye azogeri bana na bamaladi bazalaki na mwana azalaki kingo ovimba papa kimbangu ageri ye mwana mosusu azalaki na hôpital papa kimbangu afuteli ye mbongo hôpital donc azomona makambo moko donc bokamwa bandeko na nga ozomona donc nzambe na biso aza malamu aza nzambe ya multisystème asalaka na balolenge ebele nga kisi wana apesi ngai yango na molimo na ye nango ntina ndako na nga ebikisa bato me na mosuni boye mpo ebikisa bato na kimosuni ifo na kimosuni ezala donc nge lobake apesi kaka provision donc na kimosuni ye moko ayebi ndenge ezala kolekela ndenge ezala kolekela vraiment boya olanda mama deni oza na bakisi boyeboye naza na nga nango te ezalaki na ndoto ezalaki na ndoto ezalaki na ndoto mais biso so tobondela soki moto ayobela mo nzambe akolobake boyebise amela eloko boye ekobikise aloba yango différent ozomona aloba yango différent yango wana kaka nzambe amona bino nzambe azala na moko na moko azala na bino epuis dernièrement tozalaki kosambela na bandeko toosambela epuis naye komona susu ndeko moko boye na omoni na molimo azolakisa nga mama Deline tala kisi oyo bapesi ngai na mela na molimo naomona vision ndeko wana aye pembeni na nga alakisi nga na loboko na ye tala kisi oyo bapesi ngai na mela mais nazomona sikoyo ke ezalaki salite makasi na loboko na ye ezalaki salite ozomona alobi eresima kutu na omela yango te donc mamba bakisi eza sérieux yango na mokuse mpona koconclure nango conclusion ezali ke totambwa na obanga nzambe mpola ete ozobondela nzambe ayoka biso ata yo omela kisi wana bondelaka tomela kisi ozomona bondelaka avant omela kisi nyonso oyo bakopesa yo
obondeli nango na liboso obebisi oyo nyonso mabe na kisi wana après omeli ngana na bato ebele toza na bango batu na nga mama Deli na mona tika kisi to nde na yebisaki kotika te so nzambe alobi te eza bato mosusu nzambe alobaka yebisa ya tika kisi wana eza poison eboma ye neti nga nzambe abaki na nga tika eboma yo mais soki nzambe alobi te ke tika en tout cas bondelaka nde bondelaka nango obondeli nango après obandi komela ozomona après obandi komela nzambe aza malamu nzambe aza bolingo yango mwa pe bato mosusu bazala mama Deli naza bakisi bapesi nga nabengi obondela mpona bakisi oyo mpona melango mpona zwa kimia eza pe bien makasi eza bien makasi obondeli zala si libondeli wana nzambe ayoka ngo mpo apetola kisi wana alongola mabe nyonso kozalaka na confiance ya kisi te ozomona nzambe asunga biso vraimen apesa biso basante malamu bamaladi eza ya misika na biso en tout cas nzambe amona moko na moko loko eza de video si na se deja wana eza 40 quelques minutes na oyo mpona kozwa bino te mbele te natiki bino kimia na Yesu Masiya ezala na bino na komba tata mwana pe ya molimo santu amen merci na bosani elo mona ina loba na bino su batindile nga video ya ndeko moko ndeko na biso ser na biso mama Fatou asalaki video moko alobaki eloko moko alobi ke maladi moko ezoya na mokili oyo mutu po abika fo akende ka na kamba fo akende ka na kamba nde kisi wana ekobika maladi wana ekobikisama kaka na mutu oyo akepa ya papa Simon Kimbangu Kiangani donc biso oyo toyebi ke papa Simon Kimbangu Kiangani aza nzambe molimo santu ozomona donc ata tokepa na ye physiquement te na molimo soko obondeli aza wana akoyoka yo ozomona donc eza kaka langage ya koyebisa bato ke par rapport ya révélation oyo ndeko na biso mama Fatou na bosani kombo mosusu oyo azwaki ozomona alobi batindeli nga video wana alobi ke maladi wana oyo ezoya mutu akobika kaka soki akepa papa Simon Kimbangu Kiangani nde akobika donc mpo na nga nakoki kolimbola yango ezali ke mutu oyo akopusana ka pembeni na nzambe na bosolo ye wana nde akobika na bamaladi oyo ezoya so opusani pembeni na nzambe te mpo bika eza pasi ozomona mpo bika eza pasi donc yango omoni na ngai na explike bino mpe yango mpo toyeba ke makambo ezoya bamaladi ekozala bakisa pharmacie ekobikisa lisu bato te au contraire ekodetruire bato et puis ndeko mosusu oyo mama oyo nauti kotiela bino wana oyo abiki bana seti babiki na sida mama na pe alobi abi papa Simon Kimbangu ayebisi ye ete bamaladi ezoya katikati na mokili oyo ekobika kaka na mai ya kamba na mabele akamba ekobika kaka na mai ya kamba na mabele akamba nde ekobikisa bamaladi wana nde sikoyo alobi na biso ke mutu oyo oza na mabele akamba na mai ya kamba batela yango lelo nauti kosola na ndeko moko awa nde naoswana eke ye ayebisi nga le na bongisi video oyo mpona sa ayebisi nga abi kutu na Kimbangise kuna na Congo bato misusu balingi ku Kimbangu te balingi papa Simon Kimbangu te me balingi mabele akamba na mai ya kamba yo lingi nzambe balingi papa Simon Kimbangu te me balingi kaka mabele akamba na mai ya kamba mpo babika ozomona do bango mpe basalelaka ngo balingi na bango Kimbangu te baboyi na bango na motema moko me bazozwa mabele akamba na mai ya kamba basalela ngo babika mpe babika me na temps oyo ezoya bakobika lisusu te na mabele akamba na mai ya kamba soki ozondima nzambe na bosolo te otambwa na obanga nzambe te oza ndoki oza muta masumu ya mabe wana ememaka na kufa wana mabele akamba na mai ya kamba ekobikisa nango yo te c'est le moment ya kose repentir ya koyeba kotambwa na kobanga nzambe mpo leo kozwa mabele akamba na mai ya kamba ebikisa yo ozomona na moment oyo nzambe azotika ngo mutu nyonso mutu mabe mutu malamu asalela yango abika me na mikolo ezoya ekozalaka bana na ye bato baobika nango bandeko na wana oyebisa bino oya nzambe ka mutu baobika nango c'est ça
nzambe pe aza na mposa mpe asukola mpe mokili ti ye mpe alingi asukola mpe mokili asukola ngo mpe na ndenge ne sata azotravaille na ndenge ne nzambe mpe aotravaille na ndenge na ye eza ndenge wana da yango kaka na ngai nabakisa mpona koyebisa bino bandeko totambola na obanga nzambe toyeba kotosa nzambe mpe tobondelaka tozala na nguya molimo santu tolatisama na nguya molimo santu le todeklare makambo na likambo esalamaka nayebisi bino likambo ya mwana wana le nakendaki nabondelaki wana apres le nazongi apres 2 jours nabengi mama na ye mpona kotuna santa mwana abi antuka siko bafievre eza lisusu te azaka ya kolemba azolalalala mingi elo ezaka azolalalala mingi nga na biso normal awuti musika vraiment nzambe ye moko ayebi oyo eleki na spiritualité mpo makambo mosusu ezalaka coïncidence esalami ke mwana yango mpe fievre elingi ekende yo mpo okomi wana obondeli mpo osali bapratike mpe ebiki mpe elingi ekende yango me misusu mpe ezalaka ata mosusu présence na nga mpe nde ezalaki wana na ndako wana nde mpe nabondelaki nadeklare maloba nabimisi milimo nyonso ezoderange mwana ejoue mpe ta mosusu role so nzambe alakisi biso na molimo tomona likambo nini esalamaki le nga nakendaki na ndako wana le namemaki mwana le nabondelaki mpona mwana wana antuka wana omonake moto akomopambola nzambe merci mpona mama deni nayaki awa merci me lokola tomonaka kaka oyo toomona na biso boye te na misu ya molimo toomona te ya omona moto mosusu aomonaka normal kaka amwana ninga obika na ye anga obika na ye ka ata yayaki ate nyonso kaka nzambe moto ayebaka yango antuka nzambe amona biso ndenge nabakisaka parti oyo mpona kobakisa tokomata na 40 minutes nzambe amona moko na moko turo mpenza natiki bino kimia na yesu masiya ezala na moko na moko amen.